Oui, bande ko balandi to comme wapi ndenge to mesna ko sola ko kutana na bino ko sola masola ba yimboka ko sola masola ba congolais mikolo elekiawa to utaya ko la sabino ba image makamba mabele kuna kikole soda asomba place na ye na mbonga passe 120 000 100 000 pesa bango beaucoup messe na bande ko musu ba ye ba boteli mabele mikolo bozolo kakuna mokonzamboka zakina mikila poto alobi baina bande kolena bango ko solana bango ok basaki bandoki awa episcopo mokonzo episcopo ya église catholique dimanche alobi boye awa na Kinshasa na Congo ba politicien bo sala na intérêt ya bana mboka intérêt ba congolais nyonso batu nyonso bazana milimo mabe bazana ba kindoki bozo mériter délivrance na ko tuna pe boyi débat ozo salama entre bandeko na biso ba Jean-Marc Kabundi bandeko Kabuya na bandeko yo ya FCC nini ekoleka wana intérêt ya peuple eza place nini ndeko dunia kilanga azola bana bato alobi na bato asali audio nenga mesala ko bina na kuna na fédération PPRD que ndeko Félix azali fruit ya sanité eza fruit ya ndeko Kabila mais yo moko bozaki candidat ya Moamba pona ni banoma kiyote yo ndeko dunia kilanga mwana mboka Gentili Ngobila elongo na bakonzine JKK banoma na ba chef de riz pona ni banoma ka chef de riz te comme bazo ya no maraka bato yo moko ba nommé ata chef de rite mozo ko ba nommé chef Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi ndeko na ngai ozana na kati ya parti ya PPRD ndeko dunia kilanga soko bato bazo banga yo biso yebi yo très bien to lingaka te boye la biso makambu ya lokuta ba démagogie o to boye ratanga Mobutu tanga Kabele père oyo za ko représenter soko to ba to opération yebi ndaku ndé Mobutu abimaki awa na tanga musée muza koti Mobutu mbangu ba Mobutu mbangu Félix a livré bien la population. Bon, vous attendez ça, va discours wana. Awa to kiti awa bo mona batina simana ngai. Ezali bana basi ya bandeko na biso oyo bakendaka o bazaka solliciter na MONUSCO, ba policier na FRDC. O bazaka solliciter na MONUSCO ko kende ko chapua na mobulu ezali na South Africa. Boyo kaka mikolo tiko lekawa mobulu ezali makasi na South Africa ezali bandeko bataki kimia kuna. Parmi 17 pays qui sont les Congolais bazalaki, les policiers na les FRDC. Bola na boke binyoso ana ambika échantillon. Ya bana na basi na bango. Misoloti lelo bazuate atamwa falanga moke bazuate. Ne bana balabika ba papa na biso. Bazana syndicate. Ba FRDC ba policier, ba tolo bela ba salakate. To ye na magazine to komu wapi. Bino bolebela peuple, bosunga biso message na biso comme baye baye et comme na matoyi ya baye oyo bakwa miso na bango oyo baza na charge na bango bona na boke binyosu nini bandeko baye kosala awa na magazine to komu wapi. Mbote ndeko nanga mbote papa journaliste boni santé ndeko moi kimi ezali na ngolo nzambe to moni bino a bosa accompagner na ba mama na ba leki na biso nini oyo vraiment boye awa na magazine to komu wapi. Papa journaliste makambo penza ya kukamwa ezolegela biso bana na ba policier na ba soda na ekolo oyo ya mboka Congo. Na Congo toyebi ke bana policier baliaka madeso ya malonga te. Baliaka nde madeso ya kopola. Bana ya soda pe baliaka ba madeso ya kopola. Madeso ya bien ya kitoko ebongisama pona bana ya. Bongo biso bana tolembi papa na biso bakenda mission bazwa 850 militaires ya FRDC oyo ba forma bango bazwi 150 policiers ba forma bango basali 1000 oyo bakenda mission multidimensionnelle na MONUSCO na Centrafrique oyo MONUSCO azwa bango na charge na ye. Mais loro ya kokamwa papa journaliste eza que ba ninga na bango bakendaka po bakenda na pays africain bazalaka une affaire de 17 pays. Mais sur 17 banda nyonso bafutama lolenge MONUSCO atia motu ya mbongo oyo MONUSCO atia nde bango bafutama. Mais ba papa na biso awa
toyebi te soki badongolo miso baliaka mbongo bakataka mbongo lokola fumbwa batie na nzungu balambi balie toyebaka te bongo mbongo wana banda ba papa na biso bakenda 2014 ti 2016 nde bazongaki na mboka oyo batikala koyamba bango te ndenge elongo bani lokola moto oyo akendaka bitumba abimi molongi azongi bakumbaka ye likolo na banzembo na bafanfare bazoyemba ete abimi molongi me apa na biso ezalaka bongo te babetaka ye nde bazongise na ndako ya suka na kuku to na bikuku ndenge balobaka mpo aganga te aza na mutuya te mutuya na ye ezalaki akende abunda alukela bango mbongo bazwa bakata lokola fumbwa nde esalaki biso pasi toye awa mpo tosali badémarche par-ci par-là tokoti na babiro nyonso oyo esengelaki tokota papa journaliste mais tozwaka kaka déception. Ok, nanga yeba boye bapapa na bino yango ntango bakendaki ata mwa miso ndambo bapesaki bango te epuis contrat yango ya MONUSCO na Congo ezali Congo na Centrafrique to MONUSCO na FARDC mekana ko expliquer ngai. Merci papa journaliste na mtuna na yo. Contrat normalement ezali contrat ya aide oyo Centrafrique azalaki kosenga na bato baza makasi mpona lisungi eza lokola ke moto azali susu na makoki te asengi na bandeko baza makasi mpo baya kosunga ye bongo lokola Centrafrique azalaka na kati ya yoko bamabongisi oyo ezalaka babengaka ba union aza na kati ya communauté économique de Grand Lac aza na kati ya CPLG azali abengaki basoda wana ya CPLG baya koede ye baye bakoki mission te abengi nani na Union africaine akoki mission te nde babengaki tata na bango oyo Nations Unies. Parce que Nations Unies avant aya kosala mission wana il falaki azala na basoda yoko basoda na ba policier o bakotia sécurité na kati ya mboka songolo pakala yango abengaki ba papa na biso basoda oya awa ya Congo po bamonaki bango brave pendant ba mission nyonso bakendeki babandi na Fomak bakende na Union africaine nde yango ba esiko na Nations Unies lokola Nations Unies kokuta bango déjà bayebaki terrain nde Nations Unies azwaki kaka bango po a reconduire bango basunga ye pona kotia sécurité na RCA. Ok, to kosonga pa na yo mbote mama mbote papa journaliste to yeba mama to moni bino awa yo za mwana soda to mwana soda na mwasa policier. Oh, donc ti lelo na moni pe na bere kuna ba MONUSCO na mutu na yo to yeba na biro na biso ya magazine to comme wapi awa chaîne du peuple nini memi bino awa papa eloko ememi biso awa po awa ezali esika oyo balobelaka bato ndenge bozomona biso ba mama na bino na baleki na bino tokoti awa lelo pona pasi na motema totamboli bisika ebele tokotisi mikanda tomonaka esuiti te mibali na biso bakenda bitumba na mboka Centrafrique misusu bakufa batika basi ba veuve bana ba orphelin ntinde tozabwe bamsusu bakatana makolo bamsusu lelo ton bazonga awa na bamboka nyonso oyo bakendeki bitumba wana tomoni ke basi na bana basepela po bapapa bazwa bambongo na bango me awa na mboka na biso banda bapapa bazonga kaka nde bomoni biso totambolaka boyoki oyo toke na siège ya MONUSCO tosali makelele kuna kaka po tozwa eyano ya makambo na biso me tozwaka te bamibali na biso bakenda ko réclamer bambongo na bango bakomi ko lukisa bango bakanga bango misusu baza na prison bakanga bango salaire 2 ans to bafuta bango te mbongo wana oya salaire na bango place ekenda toyebi te biso basi na bana tokoma kosenga tokoma koluka kotambusa oyo esengeli kaka po bana bazwa ya kobikela. Ok, na baza mutu na muke mutu akeko réclamer oyo ezali droit na ye bapesi yango te au contraire bakati susu na salaire oyo akozwa moi 120 000 na susu bakati salaire neti ngane na telemi bonazoloba mobali na ngata zalaki di nombre 2 ans oto bandai kozwa mbongo te soki toke ko réclamer droit na biso na siège ya MONUSCO bayeli biso ba jeep bayena ba bis bakangi biso ba mama bakangi na bana oyo ya mike bozomona boye bakena biso
bakomi na biso na Ipekin bafandisi biso journée mobimba ta ya kolia te ta ya komela te na bana mike boye ti ba 21h c'est que toza na droit tokoki ko réclamer droit na biso te mbongo ya mibali na biso bakendeki mission ekenda kaka bongo mpo na biso tolobi tokowa mpo na mbongo ya mibali na biso soki solution emonani te bokomona biso bamama tokobima na balabala toyeboye tozobanga tu wana lokwa bakangaki biso na Ipekin bamama mosusu bakomi na somo moye baya eza te mais biso lokwa tolobi tokokufa mpo na mbongo ya mibali na biso yango moni biso bamama toye ndambu boye mais tozala boye te tozala nde ebele ya koleka nini ekozanga beaucoup de na bakonzi oyo badirijaka baservice mpesi mibali mine basala papa nanga papa journaliste bakonzi ozoloba ke tokutana na bango si tokutana na bango tokotisa mikanda même na maison militaire mukanda eza kuna na MONUSCO tokotisa mikanda tokotisi mikanda partout eza na immeuble mosusu bata MONUSCO batindaka biso ezali na boulevard na bosani komba immeuble wana babiske makambo biso te fo bokende kuna na immeuble wana tokomiti na immeuble wana tokotisi mikanda mais solution malamu eza te papa journaliste yo ndimi ke bakotindela biso bajipe biso ba mama basi ya ba policier bien armé 4 jeeps 2 bis bien ba policier bien ba arme ba ko kumba biso kuna na MONUSCO pe bata MONUSCO ba lebele ote ba kumba biso ba yena biso ba garda biso ko banda 10h ti 21h ndia bani ko bimisa biso moko moko to komi wapi tokomi wapi na mboka papa est-ce que ba soda ba koza est-ce que sengo kuki koza ti pona ba policier na ba militaire tokomi wapi ba ke tokomi wapi na mboka o ya fatia lo ba yini avec il faut peuple d'abord maintenant peuple yango comment to komi ko souffrir jusqu'à maintenant solution malamu ezate papa nanga to komi wapi OK bato bandeko bakufaki kuna na Centrafrique bazo ba kama est-ce que mbongo na bango bima to ndenge nini papa to zwa eloko moko te tozo eloko moko te papa nanga ba photo ezali o bato bakufa ezali papa imaginez ba soda ba kebituma depuis 2013 depuis 2013 le 14 2013 baye ko zonga 2016 calculé depuis 2013 si 2019 ba futi bango te à part 17 pays bakenda 16 pays ne bazimbong mais biso na Congo bazote eloko moko te bakipaka bango te babengaka bango te bayamba pe bango te ba sundola bango kaka boy donc baza ko ben koni moko boy ba police to yebite atati honorifique ne ba utiko bunda ndenge te monaka ba je crois na ba de reso kinako papa na biso ndeko bunda ba libi kuna to monaka lelo ba busumu elo po baza médaillé kuna na Libye ba utaka mikili ko uta ko bunda pona mboka Congo bino ata moko ata médaille rien papa et tozwa eloko moko te ba médaille o nyonso médaille sans salaire vous imaginez que médaille bon peut ça mutu médaille mais salaire ezate est-ce que c'est normal mboko to koma ti wapi est-ce que to lie médaille papa nanga botele so likambo to lembi ba konza mboka bolandi na biso dans le ba konzio ceux qui paient déjà MONUSCO paie ça salaire nde ba konzi ba lia to yebite papa journaliste. OK bon mbote mama mbote papa oui to yeba mama to yeba bino nyos ne bozaboye bozabasa ba soda te boza soda biso ezabasi ya soda mais omoni ngai naza mupaya naza centrafricain naza mwasi awa te même na loba même na munoko na biso na sango andeko na biso eza bele awa ayoka est-ce que eza bien comportement gouvernement awa sala est-ce que eza bien aza même na pitié na biso ayoka biso mawate mais biso même si ozonga na Centrafrique ok ko loba nini kuna eza makambo soni nini mobani na biso akeya sa asa musala kuna ngai na ye akeya ko bala ngai kuna ye na ngai awa mais ça mawa en tout cas na regretter même na lobby moi le bana munoko na bino zali moi mukata 2 minutes le bana na munoko na loba bitena la ki pasi baba timbi bilondo yolambi gaso bikina famia ki giape baba kuli chimba gana mbige logalo kuige na Kinshasa lo zambi na mnenge mawa en tout cas ko vivre pasi mais bikina famille giape
me nginja ci kodro ci nginja ci kwasu sa kuli shimbe kwa sara na kodro timbi na son trafic nginja ni akina ndwa gouvernement du Congo loza nginja suna ndwa akipasi losiki na nginja ni iunda tena gouvernement tala ga munginja cha kuli chimbi lo pays nginja ci kuli chimbi bisi gileke tiki na kodro chimbi akimawa bi vivre na mnenge pasi biki na famille ape famille akwa ki dape ifa munginja cha kuli chimbi muna lani bigilege bikiri na kodro chimbi binga biki gafa dege na kodro tala ga pe bigambi souffri na mnenge bisi gileke tikiri na famille chimbi bi souffri trop yo la di chapeau boye poza mona soda ozo senga nini bakonzi batala bino sikoyo bamona ke pouvoir oyo tolukaki ya le pepe d'abord makambango yango oyo bapapa na bino bakenda kobunda na se ya drapeau na mboka bapaya baresi mpe mission na bango botanga so classe te banda bapapa bakenda ti lelo ngai natanga lisu te fale nakota 3e natanga lisu te makoki eza te papa banda baya ti lelo bapesa bafuta bango te tovandaka boye na mama na ndako kuti nde eza boye mama azobela tozozanga na mbongo ya kolia tobeta ba 3 jours tolia te tosengi na bakonzi basengela biso mbongo na biso toza posa ba mbongo na biso bapesa papa biso totanga chef de l'état tala biso likambo tala kutu baleki na ngai ti lelo tozolia bien te toza posa kotanga biso pe totanga lokwa ba misusu nde batangaka. Merci. Oui, message nous avons repris ça bande côté Rolanda bino ba papa na bino bakenda ko bunda na Centrafrique bazonga awati le monsieur bimarate message ni fort ko pesa na ba konzamboka tout makambo be bandi pe lelo to couvrir yango mingi loba na micro ya magasi to komwa. Merci papa. Bakonzi ya mboka batela biso likambo oyo bapapa na biso depuis bakenda mission de service ti lelo totangaka te biso toza ba étudiant tovandaka na bandako biso babana tokomolukela baparents eza bien te chef de l'état talela biso likambo oyo. OK, merci bandeko television zalingonga tokombo na soupe bapapa na biso bakenda bituma bafutaka bango mbongo totangaka lisusu te mbongo susu eza te soki mama abimite tokolilia pe eloko te tisekete alobaki pepe daba bapepe ne bakosufri liboboso na eske eza malamu tite alobaki akobakisela papa na biso mbongo si lelo tozelaka ekomona na lisusu te totangaka lisusu te parceke banda bakenda mission ti lelo bafutaka bango te sikoyo nani ya fata alobaki d'abord peuple d'abord sikoyo makambo ngo pe tozomona ezoleka te nde toye na émission oyo batela biso likambo oyo. Merci. Bon ndeko na ngai na yeba boy problème boza nango eza na gouvernement congolais to na MONUSCO mekele ko expliquer ba pepe ko ba yeba ba soda oyo ya Centrafrique bakenda sango ba marche salama tina butu bolala kuna makambeleke belé bakanga bino ba beta bino problème boza nango eza na MONUSCO to na gouvernement congolais parce que l'état a sera contrat na MONUSCO pour la insécurité na mboka na biso Congo nde MONUSCO yao bino contrat oyo ba papa na bino ezali na Centrafrique na Congo to Congo na MONUSCO mekele ko expliquer ba congolais to ba yeba place oyo bandeko na biso ya Sokoto bandeko ba signer ko kufa na sa drapeau na biso magembongo moke ba ko kufa na nzanda bana ba ko lela bo. Merci papa pour la question. Mission wana ndenge zalaki eza MONUSCO normalement fallait futa ba papa na biso mais na gouvernement congolais. Donc pour yende muto asenga gouvernement congolais bato wana ba pesa ebe ba elema wana ba koma neti yaye c'est ya ko futa bango yenge bene afuta ba travailler na nyonso. Donc il fallait foutre bango bongo mais en communion avec le gouvernement congolais. Mais biso tango to papa na biso baya il fallait que le gouvernement congolais asa nini a foutre bango. Bango sikoyo bataille le gouvernement imaginez ba salisa bango ba fungolisa bango ba compte. Mais ba compte wana nyonso zalaka bloqué ata 10 francs te compte na compte. Maintenant on baye ba sali quelques mois ko zela que gouvernement fouta te.
to baye koyebisa te bakya na Monisco bakumbana bakya na Monisco bakoma kolanda bango bakanga bango batia bango na ba prison ba mususu bakufa ba mususu balimwa ti lelo sika bazali toyeba te complice ba toyebi te papa totika koyeba te message ni kopesa fort na bandeko te balanda biso sikoyo ba congolais na bakonzi ya mboka Congo oyo bayebi ke dossier na bino mbongo si bozwa message ni kopesa na bakonzi balanda biso sikoyo message eza boye papa Félix Tshisekedi mbote na esika azali papa oza papa mayele po bando koti tozomona ka ba solution biso pe bana o toleli lokola ngai lelo mena exact ngana za ata chef de travaux pour na sisa déjà gradué depuis 2016 2014 lelo ngana za ata chef de travaux quelque part papa yo ke la biso mawa toyebi ke gratuité ya enseignement eza évident yango tozomona bana ba ok classe mais biso na université pas si bongo soko futaka biso otali biso makambo ke mbongo emonani papa ekoko sunga biso atala bino ebisa betala biso mbongo ba papa na biso atala biso ba mbongo ba papa na biso likambo nde yango wana po Monisco azoloba ya tindi mbongo na gouvernement lobi ya moni mbongo te bo tozoyeba te papa talela biso likambo oyo otrouvele biso solution pour que to ndima solo et que misala ezosalema na mboka oyo. Ok, mama message na soko kopesa bakongolais to bakolanda biso mibali na bino basinya na bango kokufa na sa diapa mboka na biso Congo. Message ni fort ya kopesa bakenda kokutsa maboko kuna na Centrafrique po ete kimi ekota bazo mériter lifuta wana eza cadeau te basengi te ndenge ezala aba kosengo 20 te wana basengi te eza mbonga motoki na bango misusu bakufi kuna batiki basi na banao message ni fort kopesa na peuple congolais to balanda biso na bakonza mboka na biso Congo. Papa message na ngai nazopesa epa bandeko o bazolanda biso na mokonzi ya mboka ezali boye tozolela mbongo ya mibali na biso soki tozolela epa ya gouvernement congolais elekisi ke po na biso bana tokende pa Monesco ebongi to yana makola papa na biso po mwana botosi akimelaka pa papa na e papa ta papa muninga gogoli ngai ndetango papa akokendo tuna ndeko likamunini ezali awa ogogoli mwana ngana likambo nini nde solution komona na entre ba papa mibale yango tozokima na makola ya chef de l'état talela biso likambo yo papa Félix soko tiki biso mibali na biso bakoma bato akotola soka lakisi carte na transport babi kendo lakisa pe na basa mapa kendo lakisa na wenze yango tozolela lelo soki mibali na biso bazwi ba mbongo wana bazwa pe bato moko bimisi mbongo na futi transport abeti pe kara ko lakisa ba carte eloko tozolela yango wana papa talela biso likambo yo talela biso likambo yo basoda balobi mapinga soki lelo basoda bazate la nzela mutu akotambola te kulune koleka miyibi bakotonda bongo soki soda za kimia te soda azofanda kimia te akosala tracasserie yango babengaka basoda miyibi po azofuta mamalamu te droit na ye azozwa yango te yango basalaka tracasserie eloko tozolela chef de l'état yango wa. Okay. Mama yo nino kokosala ngoko bakisa bandeko tiboko na biso sikoyo ekosala biso pasi mingi na mboka oyo Congo bana basoda nde basokolaka mituka bana basoda nde batiaka sirage mokonzi pasi na mokonzi na nsima nakoluka bagarde madani basoda eloko ekamusanga mingi mais soda yango bana na ye na famille na ye baza bien rémunéré te mais bango bazaka na besoin bazala badéputé baexcellence na mboka oyo Congo 3 ans bana ifo bataka classe ba université bazali awa na nsima na nga balumumba bazawa ba Félix Tshisekedi bazawa ba Kabila bazape awa badali ba Mozito pe bazali awa tangu toko négliger lobe rekoma ke ote ba kuluna baza côté moko boy to sera conséquent tango ko lia mbongo ya batu famille wana siko oyo bakotangisa bana ke bakozwa wapi message nini ezala ngoya kopesa na ba congolais nyonso papa nga azabona zo kamwa mboka o Congo na yebisika président de la république pardon papa mama Denise nga mama lokola yo pe mwasi ya policier na ko nyoko matina niveau oyo totamboli ba partout totamboli solution malamu ezate mama Denise tala biso ba mama tala bana bana boye mibali na biso banda bakenda solution malamu ezate ni salaire ni prime d'enloyement ni prime de risque ni salaire finalement to resuka wapi mama Denise papa Fati obaki peuple d'abord tokomi wapi papa nanga tokomi wapi nga tokomi na suka message ni fort ozanga kopesa ba congolais to bakolanda biso sikoyo oyo bine boye ko soutenir ba papa na bino bakendaka kosunga
po ete kimia ekota kuna na South Afrique lelo oyo basundoli bapapa na bino misolo eza te misusu bakokanga bango bakopimela bango même na salaire moke bazwaka awa mais c'est kopesa bacongolais tout na bakonzi oyo bazokipaka na bango na kati ya mboka na biso Congo. Bonjour. Premièrement, nous avons lancé un message au chef de l'État et puis le gouvernement congolais. Maman na biso na papa na biso oyo bakendaka ko représenter RDC na mission ya Centrafrique. Baza ba première contingent banda Nations Unies et banda. C'est pour la première fois Congo est côté na mission ya Nations Unies. Et là bango nde bakenda ko représenter Congo. Mais depuis bazonga ti sikoyo eloko morote babengaka bango te ba honora bango te eloko moko te bapesa bango mpe salaire te yango toye ko réclamer droit na bango yango depuis 2013 depuis 2014 à 2016 bazonga si lelo babenga bango te eloko moko te tokendaka partout ezalaka boy tokota tozwa réponse bon vérifier déjà même c'est mbongo na bango c'est ya oui bien sûr que oui tokenda ti na siège ya Nations Unies ba bimbongo eza na gouvernement congolais mais gouvernement congolais elobaka eloko te maison militaire elobaka eloko moko te yango toyaki lelo awa to boté la biso likambo. OK, merci. To comme la souka bande ko balandi to comme wapi dossier oyo même moi na mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi akuti yango. Gouvernement na été kwa misolo oyo bande ko ba ko beta lisolo awa. Bango esalami na 2013 ti 2016. Boyebi mo konzo azalaka wana. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi azui ngwende na 2019. To dinto yeba sort ya misolo oyo. Bata Monisco bokolanda biso bosana mboka na biso Congo oyo baza bana na basi bandeko na biso basekirizaka biso ba congolais tolingi te lebi milinga kota ba politiser loko te bango pe ba votaka susu te ba soda wana batia ba moina bango pour servir peuple congolais ba batela biso ba bimana bango ba sentinelle na biso misolo na bango tolingi te ba vérité vraie vérité des urnes yango yo misolo bandeko yo 1850 FARDC, 150 policiers au Baouta Centrafrique, Makama Elera. Et Tamboulera moi ming na radio Kapi na top Congo ba débat. Miso na bango eza wapi. Na ba oyo baza na prison Makala. Numéro 1 ya service à renseignement mboka na biso Bolanda biso. Bolanda oyo baza na prison Makala bakangami pona miso na bango. Ayibité, abundité, aza rebelté. Azolo ba pona miso na ya sali 3 ans na Centrafrique. Mbongo na ne côté bolo. Boloko bo retirer ye dans les numéros matériels la misolo na ye waneza kibonia masiko bo sala wana to sengi kimia kata bandeko yo ifo zonga misolo na bango pe ezonga ndenge ba lobby lokola ngai na relais kaka information bandeko be ko tika na bureau na biso to komo wapi tikete kimia nzambe ezala na maboti na bino nde tukute moko malobi.